Molino atana patiemo, atakundi mapatunyetemo, oyo patiemo. Molino atana patiemo, atakundi mapatunyetemo, oyo patiemo. Matondo bande ko balandi ya émission ba indo bola muka mbote mabota mabino mbote la bande ko ba meseni ko landa biso kuna na Angola mbote na bino bande ko ya Congo Brazza ko ni te bino nyonso bande ko ya diaspora ko bolanda biso bongo na nzela ya net to ye lisusu pona mbala yoko lisusu liboso na bino bokolikia na cadre ye na zalaka te na mobianga minanga ya mokolo na mokolo ne songi nzila fumo kusukia mbunza na mpanda na Angola kasi torobaki oyeze trancho to kotila bino bokala etamboleli ya lisanga ya futuka vana pambu uvidila boyende bayebaka motinda ni ya solo boyende bayebaka etamboleli to bopikiliki ya likambo fumukusu kia munza na mpanda na Angola tango iso mépriser critiquer na bakambi mosusu kasi tokolakisaka bino malembe nesongi nzila bauti wapi bazalaki lolenge kani na ya bango bandeko pe bango bafifaka lolenge kani nesongi nzila tango babandi koorganize bongo baséminaire wana na 92 nesongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na Angola organiser séminaire babengi tatatoli infranté centime te tatatoli boya soko biso to animé to pesi bino esika bomati pe na podium wana na 92 prophète atoli esika zali bakowanga na te bayebi baza pe na ntina ya kowanga na te po bilibize tokomaki na eleko moko émission bayindo bola muka wana na RTKM soko biso tofuti émission po biso nde tofutaka wana ezetinda epesamela nesongi ya nzela bango nde bafutaka prophète Mangongele yaka tolobela sango ya lobiko ya loposo moyina kosangisa bato oyo esalami lelo bato baze komona lokola ezelikanisi ebotami na lombango kasi tolobi lokola tozongi kotila bino etamboleli bokomona demarche nyonso nesongi ya nzila asalaka tango nyonso kokenda komona bangunza po bangunza basangana mpona bokasi ya religion africaine kasi soko ekokokisama lelo mpona motema makasi ya bakambi ya masanga tokoliki alokola tata na biso longia Congo ne monasemi bakomaka mingi mokolo mosusu bakozwa pe tango ya kokoma masolo ya bango na nesongi ya nzila na mama yemu mpona mbala ya yambo tango bakutanaka na mama yemu masolo wana lokola bazee na likabo wana tango mosusu bakomaka kasi bolanda na ino émission oyo eze émission ya 2003 bayindo bola muka oyo tobengaki alors prophète Mangongele baya ensemble tolakisa monene ya fumuki mbango ensemble tolakisa bokasi ya etumbali biso nde tofuta bengi ize mosala soko toze kobeta nkota moko na bandeko bazene teni ya régie tokenda bokososolaki ezalaki émission ya radio kasi vision d'avance émission nyonso ye tosala na kati ya radio lokola toyebaki grandeur ya mosala ye eze na bilili boteni qualité ya image te bokoliki ya bastudio na biso ya baradio ezalaka mpenza
espace te donc monene te to bandaki ko filmer na ba moyen de bord donc kasi bolanda na ino nde to kozonga pona kotia mwa bizeuzeu na image oyo tozekota tolanda. Tozali na papa Nkusu za Panda Angola oyo tumesana kukutana na yeye mikolo nyonso ya mardi à partir de 18h30 pe tozopesa yena no mbote mingi. Mbote mingi ndeko Kakonda pona ntende Kongoi ndeko Kalumire pe na maya yena nzela elongo bongo na bandeko balandi kwaso pe pona nini te ndeko Mangongele po tozali na ye elongo lelo. Prophète Mangongele yepe azali na biso tokopesa yepe mbote prophète. Bon, mbote mingi na pesi na mbote na RTKM Mobimba pe na ba sali nyonso ya République démocratique du Congo sur TP du Susu. Joyeux vraiment anniversaire à 43e pour Nali Panda, surtout pour la biso bana Congo Kinshasa. Mbote mingi na ba konzi pe batinyo selon la sosiko na RTKM. Merci prophète Mangongele, merci papa Nkusu. Tokoti koyoka nzembo ya Blaise Bula azoyemba pasi Afrika. Nzambe a pesa Afrika mabele ya bomengo, mais pasi kolandaka moto moindo tina lilita. Na ebite papa Nkusu tina ya pasi ya moto moindo ezali nini? Matondo mingi ndeko Kakonda na matondo na yo kolanda ndenge oyo ndeko na biso Blaise Bula utiko yemba atuka eza sengo mingi mona te na ngambo ya mandanda to abeti balanga nzembo baza pe na etene bango musala obanga zibungu kosala soki moyindo ezali mabele mai matonda nkipa kasi pasi ezali kolanda moyindo te na bidita ezali koloba nini moyindo aza boyinga nde bomi moyindo kozanga koyokana ya moyindo na mokeli na ye nde ezali koboma moyindo kozanga moyindo kotosa moyindo na ye nde ezali koboma ye butu moi yango esali te moyindo akokabongo kozala na pasi oyo azali komilela lelo te pasi ezali kolanda ye te na lelita ete soki moyindo azalaki na koyokana malonga na mokili na ye moyindo soki abatelaki abombaki mpe atosaki moyindo na ye moyindo soki bongo ayebaki bokoko na ye moyindo akoki konyoka maboye te na mabele mai matonda nkita ete poko na kati ya saki ya nguba akufi na nzala ezoba ya Yemen. Prophète Mangongele moto moindo azali na mabele Afrika, mabele etonda nkita, mabele etonda bomengo. Moto moindo pasi kolanda tina lilita. Tina nini ya pasi ya moto moindo? Bon, ezali likamoko tozotala ngo tozopesa bwanya pe maele pona tolongwa na pasi wana. Pasi ezali na ndelo nango oyo yaki yambo pasi ezalaki te moto moindo azalaki na biloko na ye ebele azalaki na posa ya kozwa makoki nyonso oyo bakoko na ye bapesaki na liloba ya Nzambe oyo eza kopanza lelo sango kati na biso bapandisi oyo moto moindo soki azwi pasi pamba te abosani bokoko na ye abosani nguya ya Nzambe oyo ekelaki ye na mwana pasi ezali kokotela ye soki totali uta 1482 oyo bamindele bayaki na likambo etali pasi kati na ekolo ya biso baindo bazongisi biso nsima na makambo etali ko-créer, ko-fabriquer, ko-inventer mpona cubisme na biso ezala na nature, physionomie, façon de vivre, culture biloko wana biso bato baindo ya moi mwa lelo tozolinga koyoka bapandisama ya Nzambe ndenge balobaka te tozobosana nguya bakoko na biso pasi eza koyela biso liwa ekoti maladi ekouta na poto baye batikeli biso awa maladi ekouta kote mosusu baye batikeli biso nyonso wana pasi ezali koboma biso ezali kozanga koyeba Nzambe oyo apesa biso loposo tobotami na yango soki lelo toyebi yango nakanisi ndeko pe okomona ke pasi wana ekosila tokosalisa pe bato ya mikolo mosusu kino lelo toza koluka moyen tolongwa na pasi wana. Merci prophète Mangongele, merci papa Nkusu. Bino bibale bozali batu bozali komemela biso sango ya lobiko ya loposo moindo et
tout bien en cheval de bataille, ce qui peut permettre un terme maintenant. Vous parlez dans Fumo Kimbangu, Oyo, apesi moko na bino message Oyo à Sengeli, Oya, copé ça na bateau Moindo. Mais pour l'unité, parce que vous avez témoigné, comme il y a un Fumo Kimbangu, vous allez liboke moke au lieu vous allez disperser. Matin de mingi ndeko kokona na kokama ceux qui ont allé pour le bateau, ils allaient disperser. Pamba te na kotala mosala moto yeli kosala na libere na liboleka awa na micro ya RTKM eti zamba ezali monene zamba loko ezali monene babomi nyama esengeli bazala ebele po ete nyama ekwa kokufa mpe ebele na bongo na bandi chasseur akoki azala moko te na eleko ya bomi nyama mpona bayeli bota mpe bongo lisusu na kati ya mosala moto ezali na yango ekaboni na makabo kolandela makabo mana maso bazali kose complete eloko moko ezali ya kokesana ezali te soki tozalaki liboke moko te na bandi ndenge tobandi okamo te motuna yo otuni nga otuni mpe ndeko na ngele soki otali biyano bieto pesi ezaka eyano moko forme nde mtemikimo ezaka eyano moko biso banso boyinga nde moyindo namoni te ke tozali ya kokabwana tina nini ya pasi ya moto moyindo. Bon, ezali likamoko tozotala ngo tozopesa bwanya mpe maele mpona tolongwa pasi wana pasi ezali na ndelo nango oyo eyaki yambo pasi ezalaki te moto moyindo azalaki na biloko na ye ebele azalaki na posa ya kozwa makoki nyonso oyo bakoko na ye bapesaki na liloba ya nzambe oyo eza kopanza lelo sango kati na biso bapandisaka yango oyo moto moyindo soki azwi pasi pamba te abosani bokoko na ye abosani nguya ya nzambe oyo ekelaki ye na mwana pasi ezali kokotela ye soki totali uta 1482 oyo bamindele bayaki na likambo etali pasi kati na ekolo ya biso bayindo bazongisi biso nsima na makambo etali kocreye kofabrike koinvente mpona cubisme na biso ezala na nature physionomie façon de vivre culture biloko wana biso bato bayindo ya moi mwa lelo tozolinga koyoka bapandisama ya nzambe ndenge balobaka te tozobosana nguya bakoko na biso pasi eza koyela biso liwa ekoti maladi ekouta na poto baye batikeli biso awa maladi ekouta kote mosusu baye batikeli biso nyonso wana pasi ezali koboma biso ezali kozanga koyeba nzambe oyo apesa biso loposo tobotami na yango soki lelo toyebi yango nakanisi ndeko mpe okomona ke pasi wana ekosila tokosalisa mpe bato ya mikolo mosusu kino lelo toza koluka moyen tolongwa na pasi wana alobaki ke moto moyindo aza na mayele koleka mokili mobimba na bonzenga ya kopesa likabo oyo aza kopesa ngo na bana afrika to bana bayindo likabo na likabo eza na explication vision e oyo babengi elobeli nango to bonzenga ya koyebisa sango elamu oyo Kimbangu apesi moto na moto na ndenge ya bosolo tosengelaki tozala biso nyonso esika moko pamba te soki tozali esika moko nde ekolo na biso ekoyeba nani babengi Kimbangu nani oyo babengi la prophétesse mama Kimpavita epuis mama Nzinga mama Mafuta oyo nyonso tu baza kotanga bango yango wana papa Kusu comme alobelaka makambo wana toyebani déjà depuis kala nani peut-être tobotami te puisque ezali vocation ya nzambe utali bomama mama lelo nazo parler sur sujet oyo etali mangomba ekomi ebele na sujet Kimbangu ezali problème sérieux ya bakambi ya mangomba makambo tango président bengaka biso na baye du peuple nakanisi papa kusumuta sukisaka losambo basengaka na biso ki tokutana ya mangomba nyonso mais soko otali forme ya mangomba oyo ezali côté église des noirs en Afrique baza na sujet différent baza ko promettre na ba réaction moko ezali vraiment différent na Kimbangu soki toki na église kimbangiste tokomona pe différent na Kimbangu toki na Kintwadi kuna ndenge mususu soki toki papa Molundu na Drigini ndenge mususu bon papa Kusu aza na forme oyo alobaka original parce que jusqu'à présent atonga na église te oyo na forme lokola ba catholique côté wana na komisaka mingi parce que forme ya Kimbangu ezali kotona église te mais ko parler sur peau noire richesse na ye eloko ni noir akokosala mpona avanda calme na paix oyo babengi lelo bitumba ezali mais soki Kimbangu atelemeli likambo lokola biso toye namoni ke sikoyo tolingi tokutana biso tu mpona tozala sikoyo eloko moko parce que eloko wana esalemaka te eloko lelo tozokutana mokili mobimba ezolanda biso mama ngombo mpe yebi papa Kusu très bien na befort asali na befort biso tozosala
bakoyeba ke l'église elingi sikoyo esangana oyo babengi ya bayindo ya bandombe ndenge Mvuluzi Kimbangu alobaki ke bokozala ebele bokozala 16 000 nakopesa elembo na elembo na ekolo boyeba ke esika ngai na koleka mpe bakongo ekotikala soki ngai naleki napesi lusansu wana bobwaka te napesaki bambuta mayele bapesi nga mokongo sikoyo na ye na génération na bino botelemela Congo pamba te ezali mboka kitoko oyo etoli na biloko ebele. J'espère que pour nanga mangongele message de Dieu nasasu na minga oloba penza na sujet wana te ndenge tukutana papa Kusu ayebi forme nini popularité ni yaza nango popularité ni ba messager ba ali soki lelo to telemi na stade to partout tout le monde va franchir biso na problème à Kimbangu a na monde a kozala te to yebi ke ba lié to ba ningo ba lobela Kimbangu baza déjà belé tukutana na bango mettre fois résultats aux maté puisque makamwa pev Kimbangu asala ki pev musu tout mona bunate papa Kusu za témoin sur retour na yaka kulutu nanga amoyeba ke tokutana suite ezate puisque forme Kimbangu va présenter na Congo vous allez différent. Donc le prophète ni ko le dire que la Bible mutuzo prophétiser monde chaque peuple a un descendant na ye ceux qui déjà descendre de ozo kita na liloba ya kitoko les mots français ils ont les deux déclaré mutuana en tant que prophète na prophétie ou ozo loba lelo ozo landa jamais prophétie ya Bible na loba qui met fois que Bible ça n'a rien absolument rien pour la RDC et Afrique tout entière les ali mukanda moko ceux qui ont le but d'étudier en na ba connaisseur et géologie la Bible ba au monde que ba première bateau ba beng ba prophète la monde les ali ba noirs où toute l'étendue de la terre est fil ou ba bengi civilisation et pas inabiso donc ce que le but n'a que prophète les ali comme la Bible est ciment Bible ça na année mo déterminé mais mutu nzambe le rôle nga mutu mwindi muntu na sina yakala donc et pas nga ba prophète nyoso boyo tanga bango ba esima na biso mutu moko te azali boso na biso ce qui question est ali je suis prêt il y a ça en millions d'années il y a temps géologique jusqu'à présent tout ça pour battre un record dans toutes les qualifications il y a prophétie à nzambe. C'est vrai, hein, na tango ya bakoko na biso ezalaki na batu oyo bazalaki kopesa basango malamu kolobela makambo ya mboka bazalaki kopesa ba message oyo bawa bazalaki ko transmettre na bango pour que bango ko kopesa na batu oyo bazali na bomo mais batikala jamais ko porter étiquette ya prophète mais yo lati étiquette wana ya prophète. Bon, étiquette ezali makambo solo parce que le solo au bengi un français ay awa aloba français prophète mais e pas na biso ba benga biso banani ba limon iseli oki kombo ya biso limon iseli do likambo yo yebite ngande muna olaksa yo na makambo etali bozamba ya nzambe soki toki na zamba oyebi zamba te ngana ko porter au garant ya olaksa ba nyama nyonso o nzamba sali en millions d'années parce que bokonzio ya biso ezali kolo ya biloko nyonso tovanda na banyama nyonso tovanda na se ya mai tovanda na likolo tozana londende tozana kati na milinga tozana kati ya moto do biloko nyonso oyo bato bazo jouer nango lelo dernière énergie biso bato tozana nango donc esika Kimbangu ali ni question de souffrance c'est la vie toujours dans l'abondance tout le monde vit très bien là où Kimbangu reste c'est au Congo là où moi je suis né ce qui est le babenga limon iseli mingi ba retourna limoni c'est quoi mais en français ba un prophète parce que ngana za un objectif mo ezali muto à découvrir place à outil ou talib maman 270 jours entre yena nyama lokola nzoku azobota mana 21 mois muto azobota mana 9 jusqu'à 12 donc biso zali ba limoni seli ndenge omoni papa Kusu aloba mingi awa songa na epona compléter ba makamwana loba oya za na tembe aya prophète Mangongele tozonga na yo to baloka na pa ya papa Nkusu na kanisi na éviter vous allez d'accord na ngai que mon prophète ezali mon ya bapaya et la kibiso na kati na Bible et na éviter pona yo prophète ya bato moindo asengeli kozala to pe asengeli comporter comme mususu ya ezali coller plus na race na ye. Matondo mingi ndeko kaponda na bandi awa eza likambo ya ndimbola koloba te prophète ya Bible na bandi ba prophète bazali kaka na ngambo ya baoccidentaux te ndenge ndeko Mangongele auti koyanola ba prophète bazali pe na ngambo ya Asie bazali na bisika biso
na bandi soki ndeko Mangongele alati kombo ya prophète ezali po ete baye kolandela ndakisa biso RDC ezali plus pays francophone. Alors mon prophète euti na lopoto euti epai na bango bayi kokolonize biso soki ndeko Mangongele akolobela kombo ya prophète uniquement pour la salle de la compréhension epai ya bato epai bato neti alobi sikoyo kombo ya limonisi lokola baye basambelaka awa na RDC na bandi bamipesa mingi na makambo oyo tobengaka bonzambe ya bible bakokomprendre te limoniseli ezali nini. Alors ntango ya koleka na nzela to ntango azali kosakola sango alobi te ngai nazali limoniseli na bandi bateko ebele bakososola te azali mosali na ngambo ya nzambe ya bakoko na biso. Alors yango wana akolata kombo ya prophète to apesa bango compréhension bacomprendre te non soki ezali mpe na baye bazali kosakola sango na ngambo ya poso pembe botangaka bango na bible bazalaka mpe bato kaka lokola biso na ngambo na biso mpe ya biso mpe bazali baye batelemi na lelo oyo na bandi kombo ya prophète ebingi koloba te ke ndeko Mangongele akoti na kati na bible to aprise yango na kati ya bible mais aza kosala mosala ndenge mpe bandeko bazali oyo totanga na kati ya bible wana mpe basalaka yango wana koloba te soki bino na kati ya bible boza na baprophète biso mpe na ngambo na biso baprophète bazali na bandi Fumukimbangu quand tosakolaka sango Fumukimbangu avant le 6 avril 1921 Mundele abengaka ye prophète te apesaka ye qualificatif wana te. Alors après le 6 avril Mundele apesi ye titre wana ke azali prophète mpona nini parce que aprophétisaki mais ya prophétisaki ezali komonana te na lelo oyo na bandi biso na ngambo na biso tokoloba Fumukimbangu tumwa Fumukimbangu vuluzi Fumukimbangu owana baterme biso tokoutilize mais parce que monde oyo tozali koévoluer na yango compréhension na yango bandi même quand tozali kosolola awa todefaka bamo français soki tozali kodefa yango elingi koloba te ke tozali aliéné mais tozali kodefa yango po tokolisa boyebi na ngambo ya bayeba lingi bazwa boyebi na bandi soki tolobi ke toloba lingalo ya makasi wana bana oyo bake kotanga ata baboti batangi na lingala makasi te batangi na lingala ya pete yango wana biso pete balingala ya pete tokotisa mo maloba ya lopoto na kati na bandi ndeko Kakonda kobwaka ndeko Mangongele na kati ya bible te parce que asini bible te mais mon prophète elingi koloba te ke ntango azalaki kosakola sango ya bible bongo babengaki ye prophète te mais alati titre wana parce que maye azali kosakola mpona biso bayindo ekokani mpe ndenge bato wana totangaki parce que mbala mingi nalobaka bato ebele bakanisaka te baye baza na bible baza baextra yango wana ezosala tozokoka kososola te kopesa mpe baye ya biso valeur te parce que toza kokoka koyeba bango te. Donc na eteni wana na bandi na bandeko balandi bisika oyo bazali babimisa ndeko Mangongele na kati ya bible mpo mate azali prophète ya bible te. eloko nini moto akoki koreteni na question natuni à propos ya koretrouver identité moto moyindo asengela asala nini moto moyindo esengela ye banano osambela origine na ye esika nzambe oyo akeli ye uta libumu soki ayebi yango cela veut dire posa avec l'église convention epai na ye ekozala te parce que ngai na yo toza badescendant ya religion te tozali badescendant tant que identité congolais jusqu'à présent baéglise oyo etondi lelo na kati ya RDC ezali baéglise époque coloniale eza baéglise na époque ya bakoko na biso te oyo opesaka nguya ya kozwa retrouvaille en famille eza baéglise ya séparation eza baéglise moko eza kopesa bato trop de physionomie ya koséparer être congolais na famille na ye prophète oza na liloba kobakisa tonana bon liloba nano naza nango eza nano na point oyo ezalaki nano point ya nzambe bakoko azali ndenge nini point wana vraiment il faut quand même to expliquer malamu ndenge tofaka ko na tuni nzambe bakoko aza na monoko mboka ya bato nyonso kombo ya nzambe ezangi esika moko te kombo ya nzambe tozobenga lelo na lingala nzambe parce que tozoloba lingala soki okei na Swahili okuta kombo ya nzambe yali soki okei na Katanga okuta kombo ya nzambe eza pa ya bakarunda okuta kombo ya nzambe pa bachokwe okuta kombo ya nzambe ezali répandu na mokili mobimba kombo ya nzambe bakoko ezali kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso oyo nzambe asali na banyama na bato kombo wana eza kombo ya yambo liboso biso tosala musala tobandaka nao na kombo wana oyo epesaka nguya kati na biso nde babengi nzambe ya bakoko na point oyo lisusu tote koyoka awa ke likambo nzambe bakoko ya mbuluzi kimbangu mpona bakitenge yezu
ce qui n'a nous baki nani kombo tangaki kadima sekati kadima yesu na mususu lobaki mukuna Dieu mukuna wana ezali l'appellation lokola ba monseigneur lokola ba père ezali ba appellation biso to loba boyeke ba kombo wana oyo bato baza ko benga ke baza ba Dieu te baza pe ba Jésus te wana ezali ba flatter donc bazo flatter peuple congolais ce bazo flatter yo mutakolinga ami benga kombo moko boye oyo ezobangisa yo pona olanda ye kimbango lobayi ke tokomona makambo wana mingi oyo koya tolanda bango te yango wana biso tozolobake bakonzi na biso ya mboka Congo bayebake biso ba jeune congolais tozangi na souci ya mangomba ya bakoko na biso souci na biso ezali te ke tosambela susu na l'église tokende kopesaka so mabonza tokende susu kolekisaka temps pour rien biso tolingi bapesa biso babisaleli biso bamessager mangomba bakoko tozolela bapesa biso bakongo babisaleli tokende kolona tosala babimisala oyo kobatela mpe kobongisa ekolo na biso tozosenga te ke dimanche tokende kobetaka bambunda tokende kosenga mbongo na bawenze na babisi muta komata bazotia makelele kote ya partout bon message wana bato bazoteya bakonzi bazomona bango bazomona ndenge mboka ezobeba ezali biso bato ezobebisa mboka te mais biso souci na biso ezali ke balongola baeglise wana eza baeglise ya mabe eza baeglise oyo ezofaire fatiguer population congolaise. Prophète Mongongele, vous avez insisté sur le Kamwana, Balongola, le gouvernement, Akangaba, église. Mais moi, voilà, parce que surtout, Basaliningana, c'est comme une violence. C'est la violence. Et comme une violence, violence, c'est vous allez permettez ça. Ce qui va lobby, Babo, tu l'as la manayo latina makasi, c'est la violence. Ce que lobby, au sein du gouvernement, quand il y a l'église, où il y a un messama, c'est la violence. Pour la minute, bino batu bozoy boyena message ya lobiko ya batu moyindo bo arriver na ko convaincre moto moyindo yemoko a changé automatiquement au lieu de passer par violence. Violence c'est ko zalate parce que ceux qui okangi moyibi na kati anda kunayo nakani si soko za mutamaele o meme mbala moko epa ya mokonzi mboka o babin capita to na la police. Biso soki tozo insister puisque magie ezako lembisa population congolaise. Baza côté ya batu toujours la magie o ezali contre Dieu. C'est pour cela. Biso tozo na violence te que tout tabasser mutu. To buka église non, wana ezali violence. Tozo na droit ya kosimba mutu moko te. Droit na biso ezali que population congolaise pe moyindo nyonso ayebake ba église oyo etondi lelo na kati ya RDC, na kati ya mokili na biso Congo. Eza ba mangomba oyo eza ko faire fatiguer peuple na biso. Pona nini nazolo baboye parce que batei mingi changement moko ezalité mboka eza toujours ko beba salité partout sika tozo tambola tozo mona chaque balabala ba église zo talana. Bo tozo yebate au juste musala d'église on ezali pona développement na biso to kaka pona ke ba ke notika ma bonza. Bon, yango na ngana zo senga boy. Mwana na Nzambe ala na violence te. Kimbangu alobaki pe violence te. Mais Kimbangu avait insisté que biso bato bayindo to longwa na boumbu ya bandeko na biso bayi oyo bayaki ko bonza mboka na biso comme na colonisation. Donc l'église na bango oyo yaki elongwa ezonga. C'est de là nde tozosenga na gouvernement que biso toyebi déjà Nzambe. Toyebi ko sambela. Toza na misala, toza na mayele. Bon Nzambe wana bango batiki oyo bazo sambela ya bikeko ezana ba partout. Azali Nzambe te ezali déjà donc likaomabe na tozo milela ke soki Nzambe wana etikali tokobonga te donc ezali kwa nti tozo kotisa bana na biso bako makaka bandoki basala magie oke génération na biso ezana posa ke mangomba na elongwa etikela biso mboka tolanda kaka ordre moko babengi la loi parce que loi nde mutu ezo gérer monde soki mboka na bino ezana loi mibale Bible d'autre part le roi Jésus côté ya Congo tozana chef de l'état zali président de la République. Donc si tu as président ou bien tu as roi. Bon, entre les deux, d'autre part, ceux qui ont moni Yezu, ont moni beaucoup Nzambe. Mais na Congo Yezu a la date, tout le monde a gagné président de la République, ceux qui pas naé, ni au Mona, beaucoup Nzambe na Congo. Mais au moins que biso ce souci na ces alliés, bâti que la biso
misala ya bakoko biso baoyo nzambe apesi biso nzela tolakisa bandeko bayeba ndenge nini tozo réclamer nzambe bakoko na biso que Bible mibeko ezala kati ya Bible ezalaka l'encontre ya mibeko ya mboka te. Au contraire, les deux se complètent. Alors maloba epa ya ndeko voilà ngana lingi na pona moni nonga c'est pour ça na lingi bango mibali papa nkoso na prophète bayebisa biso est-ce que c'est la possibilité à partir ya motono tonaki ya moko na Dieu ainsi de suite parce que développer peut-être par manque d'information ekoki kozala na katanga kona to côté ya pandémie kuna moko asi asotoproclama mpe nzambe mais information wana biso te mfumu kimbango na ndenge azali na monde wana ayebi déjà pasi oyo yesu amonaki collègue na yesu soki nakoki kobenga ye ndenge wana parce que ils sont au même pied d'égalité. Voilà, collègue na yesu ayebi pasi oyo amonaki mpo bandeko ne bandima ye mfumu kimbango ayebi yango lelo apesi message na papa nkoso nzala panda na prophète Mangongele quelque part côté ya bakongo kaka apesa lisusu na tata onda lobaka toujours na kombo mfumu kimbango. Pourquoi ye mfumu kimbango lokola sayebi déjà que non bandeko na ngai bakozala na komitungisama na esika boye esika nini na ndenge que comment parce que yazalaki mokongo ya ba congolais ya bakongo ba message na ye a continuer kopesa kaka na ba Congo. Est-ce que à kokiti parce que ça il a ce pouvoir là azo chapeauter ba noir et les nyonso a koki ko bima de l'autre côté à Kalemi atiki message kuna na ndeko moko abimi pe même message au papa nkoso nzala panda zo pesa bayo kango ezota na Kalemi in extenso abimi na ngambo ya Gabon apesi message donc bayo ki sikoke eza koya de partout et ça converge parce que bonité que ekoki kokende malamu po ndenge bosololaka na ye boyebisa ye que non mfumu kimbango tala pasi toza nango yango parce que tozobima eza nakopesa exemple ya deuxième république ere tokotaki conclave ya impère na nzele po tovote président après démission ya Mobutu balobaki plus question ya moto ya Équateur pona nini parce que ezalaki déjà angle moko bouché du moment que président fondateur ya kuna oyo tokocha premier vice-président azala ya kuna toboyaki ndeko etochaka banza mukalai parce que mfumu kimbango ko appliquer politique bon pona ngai na koloba na question na tout d'abord ngai comme na Mangongele nazali papa de l'Équateur maman de l'Équateur nazali descendance ya Congo Kinshasa mais nazali na province ya Congo te tala ndenge nazo parler sur le sujet Kimbangu tant qu'un Congolais fait bien travailler. Tout d'abord, ils n'ont déjà pas monné. Ce qui est allé qui n'a qu'à la trace à Congo, là, au Golobami. Pourquoi vous avez un Tata Onda? Tata Onda, Bazali, Père ou Balobaka, mais qui manque un peu de Maële, Bango Bazi Maële, Babombian. Maële, c'est quoi? Il ce qu'on appelle ce bilingue. Ceux qui balingi, Papa Wana. Ils sont des journalistes. Vous savez la rencontre universelle, Bobé Nabiso, Nyon Sotokutana, vous voyez, le vrai message de Kimbangu est un abat au bateau un message si pour Ponani. Ce Kimbangu a connu comme Mutaba Congo, mais les Napenga Tchate. Mais Nasiko, na mona Kimbangu, pena mona Kimbangu. Et pas dans la mona Kimbangu, te que Oyate. Ce qui est mon corps a connu Mukoloana qui a mon angai, Nani to monani. Bate Bele, Batamla Nanga, Mona Kimbangu, qui a coufate, parce que le problème avec Kimbangu est allé. Makamanzama bakoko ceux qui ba saluer na ja nzamba bakoko bien au moins na Kimbangu donc na dans le premier mutu na zapela baninga o ba uti pe ba province bayaka na message ba uti rapé ba pays ami bayaka ko awa na Congo Kinshasa ma tondo ba uti bongo kolanda wana ezalaki poto la kisabino motema monene ya nesongenzi na fumukusu kia mbunzala mpanda na Angola kimia na kombo ya prophète Mangongele kunesika bazia na mokili ya molimo tango mosusu soko bango bazalaki tokotila bino bilili po tokomaka mpe tina badara epai ya prophète Mangongele na nesongenzi na fumukusu kia mbunzala mpanda na Angola wapi kanye esika tokoma te pa prophète atoli na njili tokotila bino po biso totambolaka complet boni kangu ya fufa muba inondé na molatwa vert noir jaune c'est vrai tokutaki penza bato baki mingi te po
et bani que prophète tout la penza na moi nkangute bon wana biso total akate biso to pesa kaka luyalu nani tata kosi ingeta bililieze tozalaki na njili biso toze majorité soko toyeyi donc toyaka na tina lobi kwa loposo moindo ne songenzela baka bokenda bomonisa lokumu ya mfumu kimbangu tata kosi ayebi biso moko tomilobelaka te bandeko ekosala pe sengo tata kosi oleki obi mokolo bayaki nde sike tikala événement na Kimbateke na Kimbateke Julia binonde bolobaka prophète atoli l'équipe de mission ata ndenge bosilikaka so osisi kotanga ba preuve bolobi pe soko ezena ba chef spirituel chef le plus sympa fumutus eloko moke nanyo akoboya ke nesongia nzila abeta porte mwana moke mokolo soko tozwi na logique ya makambo bokanti lisanga ya futuka vana pambo vidila na mokambi nango fumu kusukia mzala mpana nango la bako se déplacer ti epa ya tata kosi en réalité ba geste ya mike et pour ça biso ya kosala analyse moto nini tolingi to finga moto nini tolingi to chola moto nini tolingi to kakola lisanga ya vuvamu bon, qui ba image 22 ans il y a kobima libanda sans côté ba miboyo bango ba banda ki déjà kasi tokei et pas ya tata kosi totali libanda te po bane sonyanzila balobaka pe balimbolaka tina ya moto eza biaza na yango te kasi tina ya moto eza kozala na ye tina ya moto eza kozala na ye yango bomonaki ezaki pe mokolo biso pe tozalaka na ya biso manaka mene songanzila bi bobo mamanaka tokenda topesa elenge mobali ngunza eko batisa manakati sa itumba lobiko la poso moindo topesa bango bokasi nanyo ya benga lisanga ya vuvamu eketo ya te totalaka monene te totalaka dimension ya lopango te message moto nyonso azeko kumisa kombo ya fumu kimbangu tokuya tolobike kombo ya fumu kimbangu ko benga te botuno ndeni na église kimbangi se meto kenda pe kamba moi kombo ka ke fumu kimbangu atindama na Yesu le kilo mais mon combat kolongo la tokuya to péché vert blanc vert noir jaune significatif. Tokoti la bino babilili tozalaki pe na sima ya prophète atoni na njili na église ya bangunza moko bato bayebi oyo etongama wana tokendaki kopesa loboko et puis nesongatila bazalaki clair ya koloba na bafutuka église yelali mikolo bolakisa bokasi ntango tozali kokenda toyokake batolaki bolekaka bolobaka bolamu ya mosala oyo ya mfumu kimbangu tozala te 2 minutes na leki na TV fumu kusu wana papa kusu wana te baze bokasi ya mosala oyo ya lobiko ya loposo moyi force na baconférence wapi olandaki bilili ya bangunza religion africaine ne se déplaçaki te na mwande esika kani mondele akotelaki epesaka bino kasi bolali pongi bolobi nakoki mpe na double ata te 9h mpo na esongi ya nzila bango balamukaka déjà 5h babeleli nguya ya bango bokoki kosala mpe sanza mine mitano boleki na media te boyebi ke nesongi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola baze kosala mosala ya lobiko ya loposo moyo me mpo nini ebota motema bango bandeko ya diaspora bacontact na biso yango wana mituna na bino eya na kanda eya na lolenge toyebi ke bokosilika bokovimba na kasi bokopasuka te mpo boze bandeko na biso ya loposo makambo ye message ye bino nde
faut bokumbela lisusu bandeko batikala awa biso bayo totikala kobatela bino mabele pe mapango bokumbela biso lisusu bosembo bino bomono bino nde boya bosala ba déclaration bolimbola ete mondele asambelaka te lokola biso batemple na bango eza dessiné mpona bamibange bampaka oyo esi baleni bino nde bokumbela biso baprecision matondo na tata bafudisoni tozwaki baélement lolenge kani loposo mpe basalaki virus ebola mpe asalaki maladie na ye ya sida po adestabilize continent africain matondo na tata bafudisoni tokoba etumba mosala ezali kopusana po ntango na esongi ya nzela balobaka kala na ye otense ke vaccin ya polio nde ebotaka sida nani ya ndima tobaki bondimaka kaka na nsima mpe na retard ma wana bato bakanisaka na retard soko babi kokenda te pesaka mwana toli yango akota nzambe kasi na moto osi akoti nzambe ntango na esongi ya nzela balobi vaccin ya polio nde ekumba sida nani ya ndima bapaster botelemi eza etumbu ya nzambe tokomi na temps de la fin lelo boka soni te temps de la fin guerre à Kosovo bosaproprie nango oyo bitumba balobaki bitumba kokota tokomi na tango ya suka Iran Irak bosaproprie nango e balobaki etumba kokota bino moyebi mbula bitumba bandi na mokilio fin du monde kaka bino bapaster noir nde boteyaka bayi. Le christianisme est une de force qui fuit l'Europe et sa civilisation. Yo na kati ya christianisme on se retrouve. Na kombo ya Yesu bana bashegi babakisama. Na kombo ya Yesu belozieux tombe. Na kombo ya Yesu misère ezeko bakisama. Na kombo ya Yesu nzala ukufa. Boni basimetere ezeko tonda lokwa bakundaka soko basoso. Okokotambola pe na mokolo to mso moni ebembe ya imbwa te. No ozanga te komona ebembe ya moto moni. Na kombo ya Yesu. Au nom de Jésus, bato basé qu'on continue qu'on ouf. Moyen de vie à l'Africain les longs 50 ans. Na kombo ya Yesu. Tozo na tango bakoko na biso baibaki Yesu te. Na tango bakoko na biso babelela ka Yesu te. Bato ba vivaki mbula bomi. Moïse azalaki na force nini. Lelo soko tokopona tous à avec tous sans Jésus, avec tous sans Jésus, c'est simple. Tout le monde a nos fanatisme ezeli gablo ya bato wana kolia pe komela na bango moinda nyokoma etali bango te moinda kufa bango bazia ta ponate pona bentere na bango bokufa soko tango yo isanga na futuka fana pa movidila sangisa na bangunza nyoso bandimi bakamba mana lesonga nzina fumu kusukia mzala panza na ngola batelemi ponini te topesa bango bokasi bino pe bandeko ya diaspora ponini bo continuer kozala manipuler bozonga na phase na bino ya mbotango bolobaki to boy distraction musique ko beta te pasteur a côté atena mikili ya poto to kanisa bomo ina biso lelo beni massacre ba utiliser na moindo to tuna gabino esika nini Belgique akokia bomba rébellion moko oyo bundisa France esika nini France akokia bomba rébellion moko oyo bundisa Angleterre to esika nini Allemagne abomba rébellion moko oyo kokia bundisa Italie soit France exact mais pays nyonso ya Afrique noire eza na rébellion na ngo et ba rebelle wana ba okipaka kaka place oyo bomengo moko ezali songolo polo poso pemba zena ngo posa Boko Haram kasi ezaka système ba prépara awo boki massacre na beni et plus grave ko sala biso motema pasi soko ezeli kambo ya pasi opposition a récupéré yango moni bato na bino bofotaki moni bato na bino ya pouvoir
lolenge kani base koboma bato soko eze malamu wana pouvoir asali eloko te soko eze likambo ya pasi baattribue na pouvoir mais tomonaki na je suis Charlie opposant azala te tomonaki ntango ya explosion na babataclan opposant azala te na France bato nyonso basimobiliza mpo basala français moko gauche na droite basangani mpona intérêt ya mboka na bango ebongo opposition na biso ntango bao bazokufa na Beni bato wana nyonso bafotaki président Kabila bato wana baze bacongolais te bolingi bosaproprie nango boattribue yango na mokonzi ya mboka eze pasi mpe mawa yango biso bayo totelemi na etumbu oyo makambo ezoconcerne biso koconscientize bilenge ya mboka oyo baze kotangisela zododo lokola perfusion ata oganyaka 1000 francs okolangwa na yo po libanga ya zododo eze 100 francs ntango biso tozali komona biloko wana esika moko bakotisi maki ya kopola vaccin répété na république démocratique de 0 à 5 ans biso bahomme spirituel biso bayo bapesi mosala mponga na koliki eze na moto te bapesaki mosala fingaka kaka na esongi ya nzela lekaka na media finga kaka ni fumukusu asalelaka non convergence na libanda divergence na biso na makambo mosusu christianisme eze scindé en combien de parties témoin de Jéhovah alobaka soko lolenge kani badventiste balobaka soko lolenge kani catholique protestant mais tout chemin mène na makambo isusu basangani okomona bopanzeli te mais biso à peine renaissance à peine tobandi kozala bato à peine message ebandi kotelema tobandi biloko ya mike tobosani eza mpe moko ya principe ya loposo pembe diviser pour mieux régner esoko biso bayo totelemi na mosala oyo loposo pembe fois diviser biso mpo ya régner eze pasi eze mawa bandeko na biso bozali libanda bosala force na biso film yango te important na internet nini batieli bino film porno lokola masangeze pele nsima ya milangwa okoki poso simba libelo tokenda na libelo yango wana toute une génération eze ya mbale bato bayebi te basala nini ebino baautorité ya mboka bozali kotika badefile baprojete eloko nyonso na internet me bamboka lokola bachine site pornographique esalaka te mpona koluka kosauvegarde jeunesse oyo eza avenir ya mboka bino bakonzi ya mboka yango ntongo mosusu tolobaka moko botikaka mpe banyokolaka bino po bino moko mpe bondimi génération nyonso ezala na milangwa yango lobi baza facilement manipulable soko babengi bango boya tobima na nzela tobamba tobuka zododo ezali moto wana yo kokontrole ndenge nini moto ya zododo totalana na Liban esika bango bauti masanga ya milango ekotaka te esalamaka te boni moto epai na ye masanga ya milango esalami te akumbi yango awa na fulu nzoto ya dendo banda tosengaki tolei mpe bisuka mingi tomona ta nzoto telemo sous-vêtement ya tombola moto azomeka kaka élastique biloko wana ezi kointerpele même pas autorité ya mboka na biso même pas biso bahomme spirituel na esika tokendaka intel entre biso et tout nani azali koprofite nango soko loposo pembe te po ayebi van oyo elakama fumuki mbanga alobaki bilenge bakotelema ntango yango ekoki mosala esala e loposo pembe ayebi azali kozinda solo atikali nango ezali ya pilipili batuta na liboka makambo ezali kobongwa mpo nini makambo nyonso oyo bombaka lelo ezali kokoma devoile
Qui pouvait croire que Montomongo le Posopembe a télé dans le Parlement belge pour aller au baquet, Bango ba belge de Babouma Moïndo, ba Congolais s'il vous plaît. Déjà à l'époque, Babouma a 10 millions de Congolais, pour ça la moitié de la population congolaise. La 4 il y a Parlement belge, messieurs. Et tant que Biloko wana des comiques au Bima, ils ont interpellation. Et c'est combo ya Fumuki mbango d'ifika en ce cas. Mosi polima et ma bomba mana madele ya fait. Maton dogo souffrir, toka émission pour étendre des ngonga. Tokuta na bino na poso sali koya pour na manaka isusu. Maton dogo. Molino atana pati yengo, atakondi mapati nete yengo, oyo pati yengo. Molino atana pati yengo, atakondi mapati nete yengo, oyo pati yengo. Oki kolobango Ebatinie Nabatango Badiagre Nyete la kaka emo